Bon, problème est ça que ngai na komela ki ba condoléance na komela ki ba condoléance ndenge za mutu soka za na problème au komeli ba condoléance au présenter ba condoléance. Maintenant tellement profil na ngai pour l'instant eza na affiche ya artiste confirmé par rapport à concert Robert en Angola, il y a pensé qu'on dirait artiste confirmé d'Enda Komeli. Les a salaki message il y a ça la demande fallait qu'il azonga braza ba kunda day machin donc babilo retour le baki je pense que eza on a voice. Et après les cas inexpliqués sont bien. Bon, na komela ki ba condoléance ndenge ba présentera mututu azana pasi ba sincère condoléance ndenge perdre maman. Ok, merci de longue jambe. Merci de longue jambe. Na mono la connexion a bien été parce que aux autres habits sont en retard. Retour est à bien été. Bon, qui tu comprendre bien. Voice auto yoka kiwana. Il y a un journaliste. Azan Angola parce que Koffi Olomide a un concert en Angola lobby samedi à Obeta Angola. Scotan a yoki message wana ki maman grâce à Koffi a commis la grâce à présenter qui va condoléance pour que a compatir na ye. Parce que comme a tcha photo ya profil ya Koffi Olomide na WhatsApp na ye ne grâce à kanisa ye ke Koffi mta komeli ne voice oyo bozo yoka eza. Merci patron, merci. Patron na poto na lingala kende lelo to lobi na ke kunda mama nanga. Na lingala ke kunda mama nanga lelo lobi mama nanga Kongo. Na ko katena na biete bakamara nanga YouTube osala nga ba compagne. Ke mama nanga kufi te po bato bakabela nga te po bato basoutenir nga te. Kamara na réseaux sociaux osala nga compagne babe. Nakanga mina poto ko momeza na morgue bozelanga mwana liposo pos nakanga mina poto pona kende lelo to lobi na zonga kuna ke Kongo ko momeza zelanga patron soko kosunga na boss pardon ata mukeka ka boss pardon boss azo benga boss azo senga ina privé wana se Koffi Olomide oyo afinga oyo a Emilia na bandenge nyos tout atikala olega na TVT a s'excuser ou alobaki na communaître oyo nasala kia na bolimbisa excusez metango likambu aye mbangu c'est la honte. Regardez nana otia makelele wana regardez ce genre de personnes oyo bayaka pour que baya lobela ma musicien au mona ayepe c'est que en fait ils ont un groupe ya batu o bayaka permettre ba musicien ba la vrai te na ba musicien bayaka pour soutenir ba musicien te ya mona avec beaucoup de respect je m'adresse à Fally Ipupa oaza musicien munene ya mboka na biso batu neti ba grâce bazo mérité ba lobela kombo na été en bien ou en mal ou ba interdire penza batu neti grâce azo mérité te ale kapina na espace médiatique una otanga kombo ya Fally lokola communicatrice ya Fally parce que ce bozo zona ningi ya légèreté en quelque sorte azobebi sa réputation ya artiste c'est bon mon ango directement mais indirectement makelele wana so franchement mais alors bali ko makela makelele na kitisi réputation ba musicien na biso fo ezala bien parce que ba mboka o ba nda obeta wana ba nda oteka drapeau ya mboka na biso RDC. Parce que Moutouneti grâce na comportement automoni ça compter peut-être en dehors de la vegle batum sousou na ba connerie na en dehors de la ofinga ba musicien ou la sexy ou la boy tout ça machin wana mamsuto ko changwa côté
Mais en regardant Oyo, acte auto sala pour na maman na moko. C'est que a sala on peut pour na musicien na biso moko ya mboka. Ba musicien a défendra peut-être un jour pour que mboka mo boy a kosi ngande na za mwasi ya musicien boy. Ba yambe pe avec honneur. Pour soit lobby ka koufi. Soit lobby que musicien na koufi. Peut-être, bon, on a été parce que le journal moqué combien moté, musicien on a reconnu partout comment il l'a mité. Mais soit à cause que ça musicien na bagon zimelaye. Donc, moutouneti grâce à son mérité soit le bela comme il a falité. Je ne pense pas, n'est grâce à yaga au fin à faire ego la tongo midi pourquoi. A fin à faire ego la ba bêtise ya maman nae. Je ne pense pas qu'il fallait d'ailleurs tienne malobana monoko, fallait m'tatindagaye. Non. Grâce mbisi ndenga yaka ko finga kofi olomide. Talasko niveau ya bateau ba olinga baza pemé na ba musicien na biso. Non, prenez ça au sérieux. Bateau net ba grâce mbisi, franchement faut tenir la rigueur. Je n'ai rien à gagner. Nazolo bango juste pour l'intérêt commun. Parce que acte au grâce à Sali Oyo, ça nous a transpercé les cœurs. Ça nous a enseigné autrement. Tous sommes au sérieux. Grâce à bien jouer avec nous. Quand je dis nous, les Africains, c'est-à-dire il y a Congo Kinshasa, il y a Congo Brazzaville. C'est du sérieux. C'est fort. Potoye Baye, c'est sa maman. C'est peut-être à le bagi koko na babo. Nde toki na anecdote moko ya le bagi no koko na bango. Koko na bango akufa personnel. Peut-être koko satan ta kufa pas kufa na épée déjà. Peut-être. Mais mon toi est encore vivante. Si les là ta maman ya kufa mais babaye bagi te ga kufa a koko satan ça peut passer. Mais maman satan vivante. Comment koko sa kufi? Et bozo so matanga atabino yaya atabino moko. Atabino moko. Est-ce que ba image oyo et ça n'a pas joana o ba tcheke matanga ba grâce mbisi ba catafalque et tout ça. Est-ce que wana matanga ba grâce ba chebo nini ko matanga wana penza vidéo ya 2 secondes ozana matanga batu ba yebio vidéo ya 2 secondes. Tu penses que on va persuader batu par rapport à la vidéo wana? Non. Merci. Tribunal, tu peux continuer. Tribunal, tu peux continuer dans l'appel. Non, la sabane. Non, la sabane. Gloire continue dans l'appel. Oula yo loba, batu suba mata na maita batu. Batu bo mati bo loba. Loba, Maman nani ya matuana. oui, maman DM. Maman, bonsoir, bonjour, maman. Loba va point de vue na o. Bakala j'appelle. Ya loba. Akitina. Bra yo loba bra na la sabana loba. Wabi makambo epesaka pasi grâce à ando kichi. Grâce à misala mabe vana mukila vraiment matanga nini ozo senga kaka ba boss mbongo ozo senga kaka ba boss mbongo bandeko nanga banda pa bande zo voyager te eloko ndezo lekela nga yango wana jour wana bakashu na live ya ribobo mama moko amati aobi grâce nga naza na sombelo biye mbala mona minute opesa kombo grâce akomi kobeta munoko bandeko suko matanga ngo akokende na elisu te akokende te elonga ezolekela nga akokende matanga to akokende matanga te parce que eza mama na ye akende akende bakisasa kuna kosala matala na mais akende matanga mama na bango lo nini ezozanga koke kosenga bakamarade na nga est ce que bakamarade wana baza sansa kokundelo mama bandeko na nga nani aza sansa kokundele mama na internet mutu te bacontribution baningi eza te ke bacontribution oyo ekokundelo baparent na yo même ata baboss wana non
baza censé te kokundelo yo moko nono efo perso na yo oyo salaka nde efo kundelo ekunda mama wana mokomi kolela ti ozolelela kofi papa ata ya mokie kaka nayebi te grâce olingi osomba ni lupangu wana projet nini bakalinga na oyeba te so bino bomona ngo nde nayebi te projet nini aza nango asengisa bambongo bato nyonso mokili mobimba na oyeba te Gloire. Yes. Excuse-moi, ma chérie. Loba pona muto azala. Non, loba mwamba va batba kote langa awa. Nga ina ba Gloire obi ke nga vanda na ville mona na Grâce Mbizi. Grâce Mbizi na matanga te. Grâce Mbizi azwaki problème na police na mutuka na ya kimbambala na kumba wana. Kumba ngo sans permis za kumba na permis ya Congo Brazzaville. Grâce Mbizi azana ba problème ti na mbila ana besoin associer casier judiciaire na ye bozola nanga Grâce Mbizi akufelité Grâce Mbizi akufelité Grâce Mbizi akoti na kacha buzoba oyo na bato yo bazalaka soko za na ba contravention parce que chez nous ça existe beaucoup de choses pesa bango mbongo bako sotele yo makambu na yo. Parce que nenga zawana zana na mukanda o na préfecture na biso na son ba pesa nanu ya 2 ans. Nenga zana ba problème na mbila azo risquer que ba retirer même mukanda na yi. Po mikolo awa obota na français ba déclarer mona onini nte etali bangote. Ezala mwasi mobali mingi mikolo mikanda za confisqué na préfecture. Nde bomo na yewana zo telengana wana ti bomo na titi da mawe za teke o mama akufe za nde souci ya mama poto nde skona minute nyonge na mutu ouais likimatala na obango balingi via kimatala na kala ta zo zonga sans papier parce que casier judiciaire neza ya ko beba ndenge zawana. Donc, ce qui bon, bah, parce que c'est pas facile, bah, que nous sauter yo, nino cachet judiciaire na yo, quand t'as même nga ponga la senga nationale, tu vas pesanga, to les karatines à trésor public va te la chose dans la bagnongote. Ozoyoka. Ozona mukana mukanda des oboni nyusto sa refuta manasi kana mukanda pamba ya 2 ans ba pesa na po linga so pesa mingi inanete bat baleka mulongo belé na préfecture à son ba ko ba pesa bango ba 2 ans parce que yango saleli ba n'importe quoi o koma komona bat nyusto tu ba ma papa Grâce Mbizi ezate ko Grâce Mbizi azana na nino na matanga te ana besoin futa mtu mbongo. Mais batona ba kosa yo. Ndamo la solina maman lelo. Voilà. Ce qui ba fichier yo Grâce Mbizi. Ato sali ndenge nini. Donc tu dois les payer. Ce que ça ba sanction na yo kende ko assumer yango jusqu'au bout. Azana ba contrevention, azana sanction ya mbila ndenga kumbaka sans permis. Aza perdu na ba pensée na ye yango mute tindi na kacha buzoba oyo uzoyoka donc nga ngona mana okoma na olinga muta répondre nga mama kufi te parce que ndaki na besoin muta répondre nga mais malheureusement que mutu mo pas répondre nga te c'est pas grave yango na poster nga mona mata pona ibisa mino makam to vona nga na répondre ki yo na ko na tanga ite mo na lobité na tanga ite. Donc, na vanda na ville moko ana vigné sur scène. Ya vanda na vigné sur scène. Et puis atika ba jeune wana so muta sombi pavillon na ye sombi ndaku na ye ba pesi ya vanda pa rembourser crédit yo le karapato tout arato na sombi ndaku. Grâce Mbizi ozi mukanda na sima Rachel. O sala kate. Formation ba tindi yo wana o sala ezali toujours ndeba comment repesa ba tu formation na préfecture pour mama mukanda yebango ke nano simbi 10 ans na tato sali formation wana 10 ans le lolobité tala buzo ba osko OK comme par la sous nzoto à vouloir beaucoup trop gagner tu risques de tout perdre
azaka kosala na petit na nga moko boye na kotanga komo te parce que so ete ayoka benga mwana ayoka mbrouye mwana po bana mpe bayebi ntomba ayoka kaka eza ngami naza awa ayoka kaka yaya akangi kutu guti ke ya tanga kombo te nayebi yo malamu nakutanaka no aire nyonso meme ntango ayoka kosala biloko no na gare tomona na no me bino nde bolinga nde biso toko koyeba bino nde boyeba bato te. Arrêtez de faire tout ce que tu es en train de faire parce que tu vas nuire ta vie et la pauvre petite fille elle va subir des conséquences de ce que toi t'as fait. Mais tali yo hein et qu'on enseigne ba mususu ngai na suksi na nga na bakali courage à vous. Bon total ndenge elekela na bino merci mais c'est pas makasi ndenge yo mtozu dossier oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, c'est gentil. Alors, Bandeko, na banda loba, à ta niveau ya bêtise ango, ya vous faire croire na batu. Na goloba bazo bate, mais. Excuse-moi Bakali, tout à l'heure tu as dit quelque chose de très important. Kolobake, Azapé capable de quelque part à l'objet que Namwasi à Motukingani, mais vous oubliez quand même qu'elle a l'habitude de se présenter partout, qu'elle est la petite sœur de Ipoupa. Vous oubliez ça? Partout à Tamboula na komba fali, nga il est qui a fali. Tout le monde a ba live, alanda fali a que nous remettre sur musique sur na wap sur na nanso wapi. Alors que quand on a katia il y a un restaurant Mindele na kombo ya fali. Elle doit arrêter avec ça. Et Fanjo c'est notre frère. Quelle que soit la guerre musicale les ali maza ya biso. Elle devait arrêter avec ça. Toza na besoin biso mo to respectaka misi na biso toza na besoin pas kola biso ba salité wana te. C'est notre frère, tel qu'il est, mais c'est le nôtre. Il faut qu'il arrête. Qu'elle arrête. Voilà, excuse-moi. Merci, maman Eli. Oui, yamwana tondo lobela. C'est anormal. Si on t'a bêtise, il y a grâce à ça la mingi na brazate. Azo sala na Congo, Kinshasa mingi pour aider ki bope ça. Et puis maman na epé babi maman na bango aza soki sénégalaise. Ah qui ne peut côté ba sénégalaise nan muké. Bakali. Mais oui. Mais est-ce qu'on imaginez bateau ba opesi accès ils a toujours ba congolais na ba congolaise mususu bangonde bazui basali liboke ya ba mafia pour que ba kineko escroquer bateau. Imaginez oza congolaise ya Kinshasa to sengo séparation to sengo division to sengo racisme oza la raciste était. Mais ça la makamou d'aller bien. Li kamu ya ko prouver batu ya matalana oyo ya pepe. Li kamu ya ko prouver batu ya matalana. Si ya koma na niveau ke ba otinde la yo vidéo. Nde ba ola ta mama bilamba na. Est-ce que nous on a besoin de ça? Pepe so za nani te? Oyebi ya pepe. Nayebi ke ngai nazako s'occuper na mwana nazako s'occuper na mwana bakali ngai zako s'occuper na mwana grâce mbisi tango bakoti si classe sika parce que ngai sala na ba école ngam nazako s'occuper ne bandeli mais elle me connaît pas na longande na école wana na école pasteur na comme une école mususu no bana makamba ya pepe bakali azo a comprendre non ya pepe te me yo mo poko lo bat yo kati tenga na ebisi bakali mabole komune za ya pepe bakali akamwe ya yo ke lelo akatora na ota yango base ngape na ebete komune za ya pepe komune ya pepe komune pepe mokonzi komune yango wana awoni ngai na osala déplacement moko sikoyo na lingaki na partager moment ona bino to bana na tribunal notre bana 243 to na pas zoye et puis to na tribunal pour que donc clôturer live. Merci. Ouais, nga osinga merci bakali pona chance au permettre biso to mata panena merci pina nande zuli kambo yo nande zuli kambo amen nande okina opena tina suka donc tout place aza à comprendre que eza nango bandi ya bata balukuta bandi ya bata matalana banda ba ya pepe
donc esaka passe ezaka ke eloko esaka passe ezake na bana basi bozaka wana soutenir babuzoba wana tina suka donc eza passe donc nosenga kaka oyo nyonso tomoni biso to oyo nyonso kaka biso to toyoki na oyo to comprendre epesa moko na biso na epesa moko na biso mayele toyeba déjà basotenaki ye mpo basilisa ye de carrière bien moi te bavide ye mbala moko mpe ntango makambo ezosila baokabwana biso mama c'est la honte bana basi ti le soutenir ka muta zokosa bino bozaka wana soutenir na video ya lokute ya matanga video na kutu mutanda olekana naye nzambe donc ezaka passé au nyonso epesa biso ba congolais na ba congolaises donc mayele pona oyeba ke soki ba noso eloko ce que ça un peu mbangu te pressé te il faut overfill comme bien la source avant contribuer mbongo parce que mbongo to luka mbongo donc bato balamuka tongo ba kino luka mbongo ba bien importance nango isa chaka to la mugi boye oket musala et pesa meli mutunyo sauter donc ero luko contribuer mbongo non eloko mo be ba ke lo mbongo nanga na contribuer ngokuna et ça la eloko moto ezo aider mutu mo bo on a annoncé nga bandeko tout ba comprendre vérité yebani nango déjà donc ils sont le monte to ba ba no luka to lo bela tout ça so pende unité donc vérité de yebani nango na ba mama kingabwa na ba groupe na bino bo sala bo soutenir mutu tisigo donc eza pena passe donc mitali bino bana na bino bo botaka ba robukaka o bino bozolona donc on a rolo ba ngona merci beaucoup pena ya bakali pena donc j'espère que bakalo ela biso ba sujet mususu to ela biso lo bakali bonde ba bua merci nous désaccord na okitana nga kitsa na onga ba bua kaye na kiriwana merci kitsa nonga merci Eli bon passe à tous après tout ça napesi merci pour na live alelo na bandeko nyonso bazawa bakashu il faut koyeba ke live oyo ba live esalema nango oyo bosalaka mais live oyo eza vraiment terrain moko sensible eza malamu te na baimage ya bamama baomérite barespect makasi et en plus toza na mois de la femme bongo te toza na mois oyo babengi mars mois de la femme eza propre te ata bamama oyo batiaki bambongo epa baraisa ata epa ya banani oyo ya pepe kuna bango nyonso nde batiaki ana eza parce que premièrement batali boye mama mais comme na dernière minute boye grâce ozokosa na o batu eza bien te wana vraiment eza terrain moko la famille to dokolelo ba mama Congo ekie na ndenga mabe boko sana bino ba base nyonso bino mo boloba ngwe boliaka na bino na réseaux sociaux et biso ba total bino to soutenir bino na mabeu na malamu ekenda na boya oya ko sexa sekisi o pa ko akobeta ba bordir eleki na ngo journée leki mais akosala ba base ya makama mama boye wana vraiment to dokolo ya kitoko te to respecter ba mama bato na Afrique ebi makambo ebele te to sala na poto mais to sala te ke to koma ko sakana na bango na ba niveau aboy ata ba ebi makambo eleka te na ba réseaux sociaux to koma ko sakana bango na ba dossier aboy eza bien te bakali ata bato bazoloba ke ba famille mata ba famille sala boy bandeko na ngai eza kaka bien te nyonso tu oyo elonga na ko conclure yango wana grâce kende kisasa kende braza parce que ba mbongo nyonso to sengi donc ndongo ozana na ba billet na maboko ata 190 bakali ba mbongo nyonso to azui akosomba ta ba billet 20 akosomba ba billet belé asomba ba billet akende na ebite soko zela Rachel asilisa ebembe ko zela ti Rachel ko silisa zo vacances na ebite soki ndengeni donc eza propre te bakali nzamba lola pambola batu nyonso pesi mbote na tribution na batu nyonso tozotala kana miso merci beaucoup gloire forever Paul Zuria tribution tozo kayo bakachu ngana baksa boy la famille merci Malcolm merci ngana baksa boy sali o grâce mbizi azwaki mpona matanga bata France batu pe bafana na sali yango kasi azwaki sali te sali ya matanga ti
Hein? Yannick olobi nini, mais pourquoi vous ne parlez plus de Karine? Yannick, bima awa. Bon, sali wana azwaki ya matanga bakali, sali yango azo filmer yango te, esika veye, ezo salama, toyebi te, mais a filmer batu sali, sali matanga. Botamba na mone lobi nazaki na fenêtre bazaki na live na bakali soki batu bayingi bake koto on a otinde na adresse na privé azo kima batu na telefone batu ebele bazo benga grâce bakende ko rejoindre ye même mutu sabi na salaki na moye na pokwa bwe na moni na leka wana na salle akimi salle ezate bakali sali ezate sala matanga grâce mbizi boete kitoko te bakali Debishu omoni sal wana azwaki yango mpona jour moko kaka mpona journée moko pour attirer bato bamonake matanga pende eza azwi sale bacontribuer c'était comme ça ozomona kitoko te bakali makambo grâce mbizi asali et puis nenga akufeli mama na ye wana bakali yo so omoni esika grâce mbizi atie foto mama na ye aposte foto mama na ye akufi atie te atie kaka bana badéranger atie kaka foto ya Willy etoka mama ya Willy etoka atie kaka foto ya mama ya Willy etoka eloko no ya liboso mpo boyeba ke grâce mbizi aokosa ayebi ke akoki kotia foto mama na ye te kaloba ke mama nanga akufi boye ayebi ke famille ekotelema mpo bafamille nyonso no baye te na caméra parce que bamoni bazoyokaka barime bayebi kaza moto buzo basalaka babesine na réseaux sociaux mais soki kaka atie foto mama na ye mama akufi na TikTok aposte atie te yo kufeli mama comment se fait ozoki kotia foto mama batu mususu mama ya Willy soki Willy etoka ozoki kotia foto mama batu mususu même ba camarade nana soki ba tata Oscar ba pirie ba camarade na ye baza bana poto batike ko kumba matanga mama a grâce te ba kipango te bakali soki ezaki makamba solo mama na kufi benga mona ba Oscar ba tata Oscar wana benga bazwango pena na mitema ozoyoka grâce mbizi oza na misala mabe oandoki bakali aza mutu mo ya ko boycotter balabani ko boycotter il faut ko boycotter grâce mbizi na communauté aza mutu mo ya ko lapider amutema mabe grâce mbizi andoki bakali okosala makambo nyonso mais sauf na mama botayo oh le bal en français, ça c'est quel genre d'esprit ça grâce mbizi? Esprit ni nyango boye. Donc yo ofanda ka wana obulele ke mama nanga kufi mama na yo grâce mbizi. Mama na solina prince bakali, a solina bakali lelo. Bandeko, mama ya grâce mbizi a solina bakali. Mama zo kamwa kutu ke akufi, bache akufi. En tout cas, bakali likambo opeka na ndenge na logique des choses. Est-ce que moyen zate maman grâce aya ko loba na réseaux sociaux bakali moyen ezate eza nelo komo ko convaincre maman wana. Aya ko leka na réseaux sociaux aloba bakali moyen zate. Moyen zate bakali ba ne connaître son aloba mabe. Na yebite Maman wana atasoka ko matabwe na TikTok ite atasoka ko me bakali même par téléphone. Maman wana aleka nanu aya nanu ko sisa ba rimero parce que eza buzo bakali. Abotaka grâce mbizi ye mokote. Abotaka ye mokote maman na partout ba tete wana mama kufie mama zana ba panel union sur TikTok. Eza pe pour na respect na ye moko bakali. Mama wana aleka nanu prince bakali na yebite so na loba mabe batu wana ba commentaire. Si c'est possible, bobo de la maman aleka nanu na réseaux sociaux soit acha appel vidéo. Oyebi nengo sala ngo bakali, mama wana au mataya na TikTok mais acha appel vidéo bozo sola na ye aloba ke nga nazana bomo ina kufite. Omoni Yonka idée kana pesi bakali na peut-être possible.
omoni nde nino kwa bana eza vraie idée na osalango ou bien maman bakali pardon ou bien maman pa kosa elope vidéo bosolo ne pasali lo vidéo alobi na yeki aza na ye lelo namona eka ko enregistrer eza domaine na ngati mais na osenga ya salango merci pena bakali do non ana opesaka mbote na MB l'amour de Dieu toujours donc merci Prince Bakali. Merci News 243, merci Tribichou Tribunal, merci Batonios Tobatala Ebiso. En tout cas, Bakali Kiti, merci beaucoup les Vélé Kitoko, merci Bandi Konsoza en tout cas. Bye bye, Nazo Nazana C hein. Merci Nangana expliquer logo moko. Nangana expliquer logo moko, Batonios bomo na photo, vidéo où ils ont circulé partout que ça matanga ya ba mama ya Grace Mbizi, boy ba geza lokuta. Maman Grace Mbizi comme les maman Brigitte Mamadou Giroud soki maman na matanga nezalaki ya etonga to mona na braza basala banderole ba komi kombo na ye ba tina photo na ye ezate et puis ce botali vidéo wana bo mona ezolakisa mbangu vidéo mo ya 2 secondes imaginez vidéo matanga ba olakisa no vidéo à 2 secondes c'est du jamais vu ezala na noté vidéo mo ka moke après sili eza kutu atana photo te ezana kombo na ekutu te zo signifier ekutu te eza matanga na bango bake lokota vidéo mo na Google eza vidéo à 2008 Braza lelo eza bongo te Braza lelo ezala ta bongo te aveni wana nanu ezala ta boete na ebi Braza très bien asala inane 6 mois na Braza vidéo ya 2 secondes matanga ya mama akufi yango vidéo ngo banda filmer na kidiba vidéo mo beneti mutalo filmer neti alo banga ba mona yeke au filmer ezala wapi to yebi mutu so na matanga o filmer à l'aise mutu okima zate ko wabi kisa matanga za na famille na poto bata poto ba mona donc boye ba yango ke mama akufite mama za bien nzamba pese longue vie mikolo na ye bakisama Grace Mbizi na souhaité na nga liwate mais o sali mama na obomé avant yeba yango ke biso ba journaliste to longolo na corporation à partir ya lelo a yebela ki Grace Mbizi chroniqueuse azali sous chroniqueuse te wana na lobiango logo la journaliste d'investigation et puis moko azala kati ya corporation azali sous chroniqueuse te journal mona Grace Mbizi na musicien moko azo kumisa ye o ngana za leki ya yaya o leki ya boye yaya e na opesa sko message na yaya nanga yaya na koma na ngade anetre ebiti yaya ngano to amunoko moko to ekolo moko to kine masua moko yaya ndenge na koma netre boye batu nyonso basepela en tout cas yaya journa omona Grace Mbizi azo continuer kana komo na yo yaya na ndima na zonga nde nazalaki avec beaucoup de respect ba warrior ba mourir la bonne musique boyo kangai et ça pour nous protéger le kumu ya yaya jour na komona Grace Mbizi azo continuer na makambo na yo ngai na kozonga ndenge nazalaki bakali ya 2024 2023 ya kofinga teme ya ba critique kaka sur yaya ndenge abebisi déjà boye azala musika ya yaya nalingi te bato bambuma mabe peme na yaya nanga oto babeta ba concert na ye azopema na ye azozela atila biso concert na ye mosusu soki Grace Mbizi azo continuer kaka kozala yaya bokataki bato nyonso o bomona eki baosali réputation na bino bongo o grâce à Saliza plus que Batouana yaya o grâce à Saliza plus que Batouana yaya grâce musika na yo ba warrior grâce musika na bino en tout cas ba warrior juna komona ka grâce peme na yaya bozolo belo côté ba warrior na opesa bino un mois nan c'est la moni un mois leki bozu décision te ngana goya wana ce que vous allez kaya force majeure Nazolo lokola leki yaya. Merci tous na concert le 24 mai. Na héritier watana bena Dôme de Paris bo somba ba billet. Héritier obeta na Dôme de Paris bo somba ba billet na bino. C'est aussi si na héritier le 24 mai. Tous na concert le 19
juillet na hippodrome de Vincennes. Kofi a eu capacité, Kofi Olomide a eu capacité à 125 000 places. As un premier artiste et musicien africain congolais à bêta na hippodrome de